na bino nyonso bandeko bozali kolanda biso à travers le monde batata bamama totombeli bino bolandi malamu na mokolo na lelo bozali wana kolanda ezali émission savoir libre ezali moko émission oyo yaka pene na bino mpona kotika toyoka babongo ya bato ndenge elobela, c'est-à-dire nini oyo bato bazali na yango mpona kolobela biso ndenge toyebina malamu ete mutu azali na makambo ebele ya koloba oyo etali vi na ye vi ya mokili mpe na esika oyo ye avandi nde batala mana mokolo mwa lelo toye kokundola likambo moko oyo ekointerese biso nyonso nde na yango wana tozala vraiment branché, tozala scotché, tolongwa te, s'abonner massivement na chaîne na bino Terroir des gens télévision TATV. Bato à Bengaki, il y avait papa Daro, il y avait papa Monjale. Ayebisi bango ke bo kenena monga fula awa. Monga fula précisément côté et Salema sous paroisse na biso babenga na Kimvula. Bokota kuna na zamba esika moko bonga batimula mabele ndeto benga mulur donc rambler mabele moko bozala wana bobanda mabonde vers 10h ezana mutu moko akoya koyebisa bino likambo bake kuna papa Daro babandi mabonde li nde na 10h juste bazomona tourbillon otobenga mopepe kaine ezali koya na kati ya tourbillon papa diangenda oh ayakiti o papa ezaki bisa oui soki to solo likuna ba belge balandela kangai ya mwana yeko pesa bino secret wana awa Thomas solo bokende koyebisa bandimi na ba cellule puisque na lero wana bazali ko sambela nani ya kobomba na ba cellule boyebisa bango makasi na mabondeli ona likambo yo karate ezali kosalema e ya mibale bameka kozwa eloko ya muntu te puisque obule kosalima pillage kosalima mais na lero wana lokola makambo ya bamindele bamoni ke ekweshuwe kande kozala bakotinda la police coloniale babeta bato masasi na nzoto ils vont tirer à bout portant eloba bato na français ngai na kenkamba kosenga na tata apesanga ba Armageddon bakalakasa basoda mikuse ne fiske atami bale baya kokengela mboka Kisasa pour soki te kozala a fait et à sang donc wana Léopoldville ndenge papa yelaki na tourbillon ndenge bakendelaki na place wana ni ye papa Jean tapesaki lisolo ni paix à son âme papa Jean puis avec beaucoup de respect paix en son âme même le révérend yala la paix abete la kangai likambo wana pombuta wana solo wana nga mama kamingi soki pe papa kendelaki na tourbillon na kendeki directement kamba to ndenge nini le 3 papa kena Braza le 4 janvier oye salimaki mobulu wana soki bato bayibaka biloko mindele te puisque tango mobulu esalemi babeti masasi basodana ya mikuse bazaki kobare masasi pe makambo mingi mobulu mingi esami kote ya bongolo koto parenthèse kombo ya bongolo euta wapi tomona kana pont Gabi bandako oyo eza occupé par pêcheur par baroulage eza bandako tango batongi la nouvelle cité donc babongolo wana o to benga ba matonge ainsi de suite esengela ke bazwa moto moko atanga nde bazala ko benga lero na en évoluer po aya ko diriger nde moto oyo ba belge bachaki motema ke bazwa ezali papa Kisolokele abi oh ngai nazana no relégué nazana no muumbu abozozwa nga soki likambo esalemi oyo akokotela ngai nani aboyaki na ye yango no bakendeki kozwa mosakata moko kombo na ye Henri Bongolo ye mta kozala chef de la nouvelle cité wana Valentino bapesa kombo ya balabala wana balabala Bongolo kombo ya Henri Bongolo ya mosakata toyebe esalimaki
na le 4 janvier. Papa Dangenda ekozonga akangamaki. Mais bamutaka savu bwana bakanga bango vers le 8 janvier. Tant Mobutu examiné Wanda, c'est à ce moment-là que le 13 janvier 1959, on a Baudouin, le roi Baudouin, la Belgique, a dit bon, Toyoki, Congo, Bossala, Susu Mobutu, Tokoluka, Kovanda, tout solo la nini, Topesa Congo Lipanda. Mais pour la solo là, ata kutu na bokoko na biso si kinzonze ezalaka soki mutu alingi kolongwa na buumbu kinzonze ekozala na kati ya kinzonze wana so bazali il faut droit yo mutu ozolongwa na buumbu kofuta ba droit biso pe kinzonze ezalaki avocat oyo tozwaki mpo asambela biso ezali maître Croquet oyo soki oke na njili Sainte Thérèse okomona balabala munene lona munene matati kotaki Mantseke 2 babengaka avenue Maître Croquet. Donc voilà, c'est le nom de cet avocat là. Ezalinde pelo moko papa Yulu Philibert Mutu achaki a contact na papa Dangenda. Bon, boko futa ngai na msana ngaki avocat 40 000 francs belges. Na lero wana nani azalaki na musolo wana po afuta ni batu nyonso oyo togangaka même si bazana biso te pe à l'ERAM avec tout le respect que des pères de l'indépendance moko te abimisaka mbongo wana pazaka na musolo wana mutu oyo azalaka na mbongo na lero wana ezali papa Dangenda parce que c'était le haut fonctionnaire ya munene ya makasi na Congo na lero wana secrétaire à gouverneur avec un salaire de 78 843 francs belges. 78 843 francs belges. Papa Dangenda nde mutu alongolaki 40 000 francs belges. Yaye ya salaire na ye. Eza na mutu te gauche droite oyo apesa tafuta musolo wana. Mais bato pe bazanga akoyima yima te. Bamususwera baka papa zoko débloquer mo kaka bat oyo bakotia songi bakutaka musika te pemeni bamusuva oh bozotala boy soki Dangenda futi mbongo wana akokomisa pe Congo belge akomisa Congo lokola propriété privée ndenge Léopold akomisaka yango likambo wana papa bon pourquoi koyima yima ezana bato oyo atindaki po bakenda bibokende na nkamba soki olonge nkamba ngo kati oke lokengo mai moko ezaka na lwenda za mama ya muke bokende kotimula na bokomona diama bakenda batimula bazwa karamoko bakebe equivalent yango 40 000 francs belges mais suka ate papa limisa kaka bo kaka ndenge bimisa kaka bon zwa diama na bokende kozongisa ngo ezela tango nango soki ekoki donc papa ne mtafutaki mbongo wana toye kozonga susu pona koloba ete 50 ans bapesaki soki totali 18 octobre 1908 jusqu'à 1958 50 ans ekokaki atako pona tina ya likambo etali ya bunzambe kasi soki papa Dangenda na kozwa mokumba wana ya bonsomi ya Congo il faut pe andima komi pesa mbeka. C'est l'une des raisons il y a accident il y a papa Dangenda parce que de 1908 à 1958 50 ans ekokaki et sengeli qu'on arrête avec l'esclavagisme. Nakanisi papa kwa kene osala accident na juin na le 29 juillet 58 nanu na juin babengaki bakalaka de Clerc oyo ya Afrique centrale oyo ya mayele bakende kosala test moko na Belgique et papa qui il était sélectionné parmi badouane mais avant kende na juin na 58 tata na ye tata Simon Kimanga ke kobimela ye abikende okozwa nkoma moko boye
kuna na ngombe lutete na ngombe kintsuka epai ya mama na bino mama Mwilu kende na yango kokuta na boy na roi de Belge Baudouin talisa ye yango rappelez ye qu'est-ce qu'ils disent pour l'indépendance du Congo. Papa Isolga kende kuna abimaki meilleur azuba po ebele. Mais il se demandait comment est-ce que je vais rencontrer les rois parce qu'il faut audience, il faut solliciter audience, étudier en nano, so kenda kuna kosani. Curieusement le roi dit na lingi na mona mwana wana mayele wana bimi avec grande distinction. Tango bake Robert j'attends oh papa qui se lequel a su c'était quoi? C'était la convention nini bakoro ezaki signé par papa Simon Kimbangu avec le gouvernement belge. Tant papa Simon Kimbangu abimisaka les princes Albert na boloko na Samai que il faut pesa biso dipanda ba pesa te puisque le prince Louis abia bon mutabimi déjà c'est notre esclave Simon Kimbangu azabu na boloko epana biso bon boto sama kamo ya un esclave. Tanga présenté ye Baudouin le but oui koko nangai tata nanga ba yebisanga likambo oyo papa isoya bi papa tata lobi soki bo pesa indépendance na Congo te yo rassembler n'Europe mobimba mapinga prépare une armée comme ça n'Europe yepe ako préparer armée boko yande ko bunda bitumba Baudouin qui dira ton père est très dangereux. Nous allons voir cette histoire-là. Ndeko zonga papa Kisoloke la zonga ki aketi akepe sa rapport et pas maman Mwilu ayeti na Kinshasa de basololi na papa denge nabi ti monsieur achela poto yako sisa masolo. Ya ngora papa denge na saki voyage na achela ezaki oui pona kokende kotala bandi mipendani mais c'était aussi et si tout pour que les personnes papa Kisolokele or c'était prévu il faut attendre ça makila 50 et coquille il faut makila neta kapona kokula mukilo en argent et la sacrifice de sang yamano moni papa ezaka ko sali passer papa dangenda et je me souviens certains journalistes ndinga masakopa fingaka papa bi sokina talinga na bota maka boté avec des plaies de cicatrices comme ça kanga pota naka satiré avec des agrafes lokola papier. Voilà kino leloyo ayeko proclamer que l'indépendance le 30 juin. Le 29 juin à l'approche il y a 0 heure. Oui, bien que journal moko na ignoré mpe kombo bakomaki ke ezali bangunza bakendeki na papa Kasavubu nani na c'était pas de ngunza papa Kisolokele papa Dangenda on a amené Kasavubu jusqu'à wana Matadi Mayo wana nzoto papa Simon il y a déjà Evan na Matadi Mayo et que le 29 juin à la veille à 30 juin bake bayebisie boy écoute. Lobby le 30 juin, indépendance. Il y aura aussi un petit service religieux, moi culte d'action de grâce et kosalima. Mutu akosali sa culte wana sango batindie na Vatican. À ce moment-là, c'était le pape Jean 23. Mutu atinda kisango. Ako célébrer messe. Nde na tango wana bakotuna yo lingomba nini oyo bino tango bozozo lipanda boko travailler na yango et quoi accompagner gouvernement bayebise makambo nyonso wana baye kozonga tongo etani bake kuna basali makambo nyonso esili ba discours moi mesango esili tango bakitisi le drapeau belge pona komatisa oya Congo ça c'est morande bayaki kotuna Kasavubu keso wana et puis bapesaki consigne akotala yo papa président Kasavubu qui répondra makambo wana tokotala yango sima. Oh
papa dangenda baki soki abi obebisi makam parce que soki ondimaki lingomba ya papa Simon Kimbangu yende mutu amoni pasi bonsomi tozwi mpona ye tata nanga alingaki kobimisa quelques savants oyo bango ba développer Congo yo na façon moko ya kokamwa mais Kasavubu tokotala likambo wana sima batata ba mama bandeko balandi eloko moko oyo na tokoloba place wana batu basengeli koyeba boyi uta kala oyo eleka l'esclavagisme ndenge nalobaki liboso ezali na lingomba ya bapaya te ekoki kopesa kolinga ete bonsomi ezwama na ekolo bango bazali kokonza elingomba ya bapaya jamais eyaka kosunga batu na ekolo wana po ba se développer jamais parce que batu soki baye bazwi batu bowumbu kwemposer bango mangomba na bango ya bapaya c'est une façon ya contenir bango esclave et c'est l'esclavagisme aussi spirituel. Il faut pas une indépendance spirituelle. Il a fallu ces 30 juin là ils ont proclamé l'indépendance politique et l'indépendance spirituelle. Yangonde et ko sunga pona kotomba mankitato l'émergence de l'économie. Nakope sabino exemple. En Israël bato baye bakotisi banzamba bapai nzamba bi les enfants d'Israël ngana poni bino présence ya nzambe kati na bino bo bandi kolanda banzamba bapaya wana zela bako bikolo wana bino bozo samba banzambe na bako kotisa bino bowum et bokende kotala pasa bowum ndenge nini ezalaka. C'est ce qui a fait que à 607 le 15 Tishri mois Tishri en tobengaka octobre. Bon, Nabucodonosor aïe panzi Jérusalem. Bien sûr, il était moutoyaka kwa chez Jérusalem mais atindaka commandant na ye Nebuzaradan. Alors, banda wana Nabucodonosor abandi kobeta tolo. Abi oui, ekolo wana nguya babi nzamba zana bango soki na longi bango. C'est que nzambe na bango bakomisaka ya Abraham, Isaac na Jacob azama kasite. Nzambe nanga Marduk. Nzambe na ngai negoto nebo mutu akomakasi. Même tango bakangi des gens tels que Daniel, Anania, Bazaria, bakena bango ba longoli d'abord valeur ya bokoko na bango. Bolia na bino ngulu, bolia na bino même biloko esengelite. Nde na kutai koloba ne bade. Bakobungisa bino même ba valeur ancestrale o etiaka bino en contact na nzambe po nzambe apesa bino mayele po emerger. Ba yebi bien que oyo pa na bango epekisami na ndenga bunzambe na bango. Yango nde tokotindika bango po basala puisque nzambe apesa bango penza mo continuer kokonza bango na ndenge esengeli. Et que plus bakolongola bino même bakombo na bino batie bakombo mususu na yoka na ngai mutu mususu koyoka mwana na ngai kombo Shadrach, mwana na ngai kombo Meshach. Toyebi ku signification ya Shadrach, toyebi signification ya Meshach. Ça dit Meshach, il y a une divinité babylonienne qu'on appelait Aku. Meshach signifie Meshahaku. Donc cela signifie mutu azali ko vivre sous les commandements de Aku. Bon, Azaria par exemple a kopese kombo Abednego. Cela signifie Nebo protège les princes. Et c'est pour dire que changer même ba kombo ezali penza ko la suprématie ya bo bazali ko konza bino. Ya mara to mundi siko soki tatambuta lobaka bo ba kombo nyonso wana oyo ba yela biso ba Jean ba André Boma mbuto amemanga lokola déjà ba injecta biso eloko wana ke ni kamnyo so mutu mwinda koloba te eza pona kobongisa bango boteli mira ya onke za mabe. Moi je m'appelle Ngwasi. Quand on me dit soki balobi na ngai pesa signification comme Ngwasi signifie noko je m'appelle Kikwati wana post nonanga
kikwati obi bampia dimpia to tolia kana ba mikwati wana donc l'ensemble ya banzete wana ebota ka ba mizo ya ba benga kikwati. Bon, prenons na ngai godet. Est-ce que jusqu'aujourd'hui n'a pas signification à godet zalini? Donc vous voyez certaines histoires. Donc banda wana c'est ça la même procédure oyo ba memela biso. Ntino bozomona que même bango mapai jamais bakotika la koloba likambo ya malamu na kombo ya Simon Kimbangu to bate ya Simon Kimbangu. Or que tozali toujours comme sinisana ko. Donc yangwana tala lelo akamunenge leandamaka akamunenge salimaka implication ba papa indépendance pe salimi ba mindele bazaka na posa ko kendete basalaka pe remise reprise te jusque même to komi ba les 7 juin pas de remise et reprise. Alors, bah kenda ko tuko se réunir côté ya nini ya ba Congo kuna côté ya Mwanda comme ça ba créer deuxième Belgique ba créer pe ville mususu ba bengango nouvelle Anvers. Bitumande yaki ko kamatana tango bitumbe kamatani na nouveau gouvernement congolais, le gouvernement nouvellement né. Bango nyonso kuna bazaka likanisi moko na lero wana bazaki kotali la keno papa Simon Kimbangu mema biso. Bon, yo kisolokele ministre d'État toyebi ngoya ya bino ya tata na bino kende ko organiser armée yango papa kisolokele akenda katina bazangungwa azui 300 une affaire 350 soldats contre 5800 soldats qui mobilisés par Bamindele. Bitumbe salimaka na matadi. Tango bakeko na papa historia la pesi bango consigne. Tokolala bitumbe salimaka na po ya mpozo na matadi wana. Abi lobby na 5 heures. Tokobeta munduki. Soki munduki beta bino, bo beta munduki te pa mona bango kola ba ko répliquer ta ba ko répliquer munduki. Mutu moko kote na kana biso boya kokweya. So mutana koi wana biso tatake. Mutu anga koye BBP monana te le kakandengwana jusqu'à ce que ba soldat oya bindele basila ka kosila menarana biso ta mutu moko. Jusqu'à aujourd'hui, qui parle de Dangenda pour l'indépendance, qui parle de Simon Kimbangu, qui parle de Kisolokele, qui parle de Mwilu, qui parle de Dalungana, mutute. Tala makambo ndenge tozotanga on Ecclésiaste Moniseli 9:11 soko okiti 15:16 na ekolo moko na kende komona bato bazali kopalangana mayele sili bango bote basili sayiki ikeza na ekolo na bango kasi na mona kimbuta muntu moko bamona kaye kazana mayele te azana mbongo te azana bozute kasi azana mayele me bato bazali kobosana ke na bozui na nini mayele nde leki me balinga ko consulter mbuta muntu wana te l'église qui m'a dit. Voilà moi bien que makambo ezali mwa mingi na mozindo oyo esalemaki implication ya papa Simbangu ya banvoila pour Tina Bonsomi ya ekolo na biso. Bandeko balandi toujours avec la bonne humeur et les sourires aux lèvres, toujours continuer toujours émission na biso. Tolaina boke bilenge papa pasteur a utiko pesa biso historique ya le 30 juin. Nena ngwana tokozona suna ngambo na ye pour te poser deux questions. Nena ngwana papa te pêche encore une fois merci. Ndengo pesa biso historique ya lelo. Alors papa, ezana aspect moko ya problème intéressé biso na speech na yo. Papa, na baloba na yo, olobi madame ete papa Simon Kimbangu a participé massivement et grandement pour avoir arraché l'indépendance à Ernest Namoko belge. Mais papa, tout ça les constamment encore, comment papa Simon Kimbangu jusque là ils ont la pépillette. Le Tambouana, comment jusque là les Mungonga oh papa Simon Kimbangu a s'engagé massivement et grandement pour la reprise de l'indépendance à RDC. Mais comment est-il les lots et ça n'a oublié? Ça pas maintenant qu'on y a eu ça de Kambango et famille. Pour un est-il le qu'on passe avec Kambango il va m'arrêter. La grande vérité au tu le vois les lots na entente il y a bisognon sur le lots il y a monté pour la ligne na Kambango tu le et ça juste et ils ont à empiéter. Merci beaucoup les amis tout le monde comme nene. La kanisi même
ba tato bazali ba père de l'indépendance na tango wana bayebi makambo o papa ndenge na futa mo bayebi yango. Et d'ailleurs la photo est là oyo avant bakende table ronde bakendaka bango nyonso tina mai ya nkamba basukolaka ava bakende. Ils connaissent tout ça. Mais likambo moko nakoyebisa yo tala neti makambo esalemaka nani na conférence nationale. Lorsqu'on a cité le nom de Papa Simon Kimbangu et tolanda nano, quelle est l'idéologie à Papa Simon Kimbangu? Tokoki ko s'en sortir na makambo toza nango. Bato bakazaka minene bazaki kuna bagangi bamati likola bakiti babeti basifle. Le 17 mai 1992 tozali na centre d'accueil oyo abimisaka mbongo na poche Papa Daniel pour l'indépendance. Il y a aussi un grand parti politique de notre pays bazalaki wana une délégation. S'ils peuvent s'en souvenir, Papa Daniel a se plaigné comme va reconnaître tata na ngai te conférence nationale wana et quoi aboutir na rien. Bon, tout ça pourquoi? Oui. Na utaki kosite mbuta yala to sodoka ne mingi ngape na posaka ye question na bi oui moi na mkomususu tango bazaka na cours na nzala bula bango pe bapozaka Papa Daniel na bi puisque mutuna batuna bi na nzembo ba yeba pata simo wa yizi tozola donc Papa Simon ayeta mzoto ne yake kimvama ne papa répondaka bango muta muntu tata yake na maboke mibale liboke oyo ya gauche panzango na mabele bato bayeba lokoti bokonzi balokoti bomengo mezali bato moko oyo akoyeba tata te oyo ya droite tango yango ekokokela tango nde na ye komona tata bitala ndenge na kofungula mpona ba oyo bakoyeba kotia ye na kati na sika ale batomboli mboka na ndenge sengeli. Donc voilà on a koki totikala tango na tango enzambe na programme oyo ye puisque vérité ça toujours teti ça finirait par kobima na grand jour. Merci papa pour la réponse. Je crois que vous avez vraiment malamu. Papa, moi, je suis un peu de biso. Les Cambouis ont beaucoup de biso et ça na relation na indépendance. Tous les Cambouis indépendance. Et ça na relation na beaucoup de biso bref, développement na biso bato. Relation ni nous entre indépendance na développement ya Congo na indépendance na sous-développement ya Congo surtout na terme wana. Mais bonzambe ezali. Parce que Bukoko eyelaka bato bonzambe. Puisque na Bukoko les valeurs ancestrales vraies et comme ça bato na bonzambe. Bonzambe akozala kati na bato wana et ces gens-là vont vite se développer. Tala ba valeurs culturelles et des valeurs ou des anti-valeurs na loba oyo l'Occident a yeli biso. Ba maman par exemple bazotambola bolombo boy lelo parce que bango bazaso na bilamba. Or que chez nous en Afrique la nudité d'une femme ezali de kosinza mboka se bondir mboka. Voilà et pas ba pote comme. Et ba koko na biso bonzambe zalaki ndena wote ko pesa bino. Exemple son bango na ko pesa. Na âge na 4e primaire wana nazo komeba. Nous devions traverser une forêt vers 17h na koko na gamwasi. Koko atalime Zamba, Butu, tokokuta na nyoka nyama, azui termitière a sali l'autre benga kata pona memeloko, alati yango dire ekote na termitière. Koko atana likolo abi, bino makoko bokena na se, nzambe apongola biso kuna na likolo. Mwana nazana ye aza mwana muke. Aza mobali monenta koko défendre biso face na likamuni. Bokoki kosunga teke moye tele mananu ti tolekana éclairage na kata zambo. Je vous dis que nous sommes passés na mona kateke koko asali ti se beni ti to 400 éclairage dès que to commune sobe to sisi zamba la chute directe ya nini ya soleil molili ekote nena lobi tango banganga nzambe bayaka lero wana consigne bango bazwaki ne bango bato bazaki ko tuna secret bakoko na biso likambo eza ya makasi ya nini osali boy secret nango eza nini bakoko bateka nini likambo wana ba livrer secret wana c'est assez mambaye paracha bango
nini c'est pouvoir ancestral positif wana. Donc papa, c'est-à-dire ce que chité développement du Congo, et il faut tout ça recours na authenticité. Il faut qu'on sala recours ndenge mutambao ayebisaka Mobutu abi bosala nzambe ya bakoko na bino. Elelo bayebisaka nzambe bakoko. Ça c'est ce que l'église. Si bayebisaka Mbutaka Savumu que soki batuni yo lingomba nini kwa accompagner le gouvernement, dites c'est lingomba ya Tata Simon Kimbangu, c'est l'église kimbangiste. Est-ce que natema ina mna? Papa, merci beaucoup. Bandeko walandi toto de bino botondi. On a aussi ça va botondi ngaki na nyonso, quelle est la conclusion? Mais le 30 juin 1990, 30 ans d'indépendance, papa il ngena matiti, ça fait ça il. Nini bebi sabiso boy. Ngana za muumwe pana yo. Mokolo toko kabwana. Parole d'honneur kozala yo noko badura no na futi. Lokwa to kabwana mo itoka bana pina nina na butu. Epa ngana ye na badi kolona biloko mboka sika mwaboy. Na Yesus na bute pano na likaso na nzamba. Yobi zwa mwa makaso kende yo na ye bagregre kis pesinga. Na ye kolona. Biloko boti na ye pano abino il faut kotangisa makila. Est-ce que voilà, je suis indépendant? Bon, les lois, l'Occident dit ceci. Les lignes keboy, ça boy, oh nini boy. Est-ce que tout ça spirituellement indépendant? Indépendant spirituel. Tout ça na yango te. Makamono so titi. Bon, même François Droba. Yo yebi. Bon, les lois ozomona. Nana sambisa ki Papa Simon Kimbangu. Derossi. Bon, autaka. Alors, autaka Italie. Muto Italie nde basambisa Papa Simon Kimbangu enkolo Yesu. Banani basambisa. Toujours bango. Et c'est toujours l'Italie. Et pourquoi? Parce que sotali na Apocalypse 17:9 balobi nyama Yahudi ya bunisaka bokonze na nzamba azali na 7 têtes. Cette tête elingi kolobaki mboka nyama Yahudi wana vandi etongama likolo ya tobangomba combien? 5, c'est sur 5 collines qu'est construite cette ville. Alors, géographiquement parlant, Rome est construite sur 7 collines qui sont, nous avons les Palatins, nous avons les Quirinales, nous avons les Viminales, nous avons l'Asquilin, nous avons les Caïlus, nous avons l'Aventin et nous avons les Capitoles. Papa, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup pour l'intervention. Nous avons demandé tous les nécessaires mingi ya photo na bino botondi parce que vous avez des problèmes na biso na yango wana tozo kanisa bino bato nyonso bozali à travers nos na biso tozo ko inviter bino bosa bobi massivement na chaîne na bino Roi des gens télévision TV to pesi mbote pe merci mingi na équipe technique mo bazalaki na sima caméra pour na kosunga biso wana to moni malamu ndeko na biso papa Benito Zolana papa Audison Songa Jonathan Lungendi pe Israël Mouke na ngwana en passant to pesi mbote maman Espen Benza na mon frère de l'autre rive Médric Oazana France na pesi mbote na maman Jeli Yolama Akao le tengo kwa na ville ya Charlotte na pesi mbote na ndeko na ngai Ange France na Charlotte pe bongo famille kama na pesi mbote nde bandeko na ngai ceci n'est qu'une partie remise to sengi bona na biso na mbasi parce que makamala muso zali pona bino en tout cas tombeli bino makamala mu bye ciao.